Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyesa tuba bolinga maman Eliani. Tuna pesi bino mbote. Ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga. Est-ce que bolamuki malamu? Wabino maman Eliani tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batele kimia ezali. Et vous de votre côté, bozan ndengeni boza malamu. Ceux qui boa malamu nzamba zalokumu. Ceux qui posa na ndeko ezana ndeko mo azotalanga. Aza malamu te, wana problème à santé, wana ba souci, ozana hôpital, tope ata na boloko. Mi pesaka na nzambe na bo moizo ba problème na yo. Tika na maboko nzambe tata kolo ba solution nzambe nde apesa ka solution na makambu nyonso. Yo oyo lamuki malamu oza bien bonne santé kumisa nzambe pesa merci. Mais la losambo na yo, tango za ko sambela yebisa nzambe, kanisa la ba bazangi kimia babeli babika na kombo na Yesu. Bikomba babota na kombo na Yesu. Ba obaza na prison par défaut, bazo pe liberté na kombo na Yesu. Lelo tozo kende kosola makambu ya motema mabe na kati ya communauté. Bienvenue dans votre émission chez Hélène Nitou. Ici c'est votre deuxième maman, maman Hélène Nitou, la reine mère. Autrement dit, Kimia Kiankaka. Kimia Kiankaka. Tozo kendo solo la pona motema mabe eza na kati ya communauté na biso. Communauté na biso ka congolaise te. Même communauté angolaise. Biso nyoso tout ba africain ka la plupart tozo kendo sola makambu ya mitema mabe. Tozo sola makambu ya mitema mabe. Mikolo na zo bisabino ke mutu nyoso azana Juda na ye pembeni na ye. Yuda sa tekaka Yesu kaka pona mbongo. Tango asisi koteka Jésus Christ de Nazareth. Mbongo pe bapese mbongo mabende mbongo muke a regretter pona nini nateki monkonzi akeye pa banzuza bibozungu selanga mbongo ba bino c'est trop tard aussi otekaki aussi otekaki na ye ko solola na bato baza mutema mabe na kati ya communauté na biso ba Bible lobi soki batumi bale bayokani te batambola susu nzela moko te mais eloko moko eza na kati ya mboka poto batumi bale bakoza la bazalaki ensemble bayokani na bango lisusu te bakaboni banzela mais oya tikalaka na motema ke pona nini tokaboni tokoka bwana te atikalaka toujours na pasi alingi ko nuire na nini na vie ya moninga alingi ko nuire moninga oh zala na fierté ko zala fierté netinga mama Eliani Nitou Kimia Kiankaka nde na aboye soki nazaki na moninga mobo tozoka na susu te to tokabwani donc tanka tokabwani na chona kati nzungu na fini mofingo ta elakisike na bosa nyo libela na vie na ngala zaka ningwana elakisike na bosa nyo libela na vie na zaka bongo na kangamela camarade te na zala kamato te ngala zaka bongo tu na ranga pe ba camarade te no te tokozala ba ami moi amitié moboy soki esimbi na ngote na amitié nga ko tukoso tokabwani na bosa nyo libela monde milinge yokende boy milinge bunga na nature eza na ndeko moko benga po ayebisa ngai wana na pisa na exemple ya ngai maman Eliani Nitou ndeko moko mwasi abenga po ayebisa ke maman Eliani Nitou na sala connaissance ndenge salaka ki camarade oka ya poto oyo mama na mimi na milukela ngambo na vie na milukela ngambo mama Eliani nazala moninga moko boye tozalaki ofete na moninga wana ngana eki camarade simbi te tokabwani na ye mama Eliani Nitou banda tokabwana na moninga wana liko tika ngai kimia te mama aliko tika ngai kimia te et pourtant de tokabwana kina ye ngai na mona kezaki vraiment bon de bara lokwa tokabwani kende na yonga pe na tikala na ngai moninga liko tika ngai kimia te mama Eliani na yebisio et pa ino sazo tambola kana kombo na ngai akende gauche kombo na nga azonga droite kombo na nga abenga batu abanda kofinga ngai pa batu jusqu'à ce ko yebisa batu kende nga zawana kutu amelaka diamba nde na abwe mama Eliani naza na salon de coiffure à part salon de coiffure na ngai na tekaka na nga pe on l'exibino ndenge nini comme nde bomoni nga na cheli bino awa na che biloko na otumba bo abi mama Eliani à part na salon de coiffure na salon de coiffure na ngai na tumbaka ba taba na ngai na salaka ba makayabu na ngai na bakwanga na ngai na chaka na salon oyebiso bato baye na salon na mona ki bato so baye na salon ba okinzala bakenda osoma mingi ba loso ba Sénégalais bato benga ka chep ngana bi tika na sama momboko na nga osa nini ya koteka biloko akolia na combiner na koteka biloko akolia mama Nitou na bandi koteka biloko na ngai ya kolia bataba na ngai ba makayabu na ngai ndenge kaka ezalaka nazo teka nazo débrouiller na nga pe muke nzambe pa zo tia loboko mama Nitou musala na nga pe ezokende nango liboso soko tali moninga wana mama aza na ye bien
azana ba moyen na ye ozolanda mama Eliane azana ba moyen na ye masalelaka nga zuwa moko mamati na palide jalousie mwa osakana te akoya pa nanga tokovanda malamu tango tozalaka posko tokabwani ndenga lobi akoya pa nanga tovandi malamu tango akobime pa nanga ake kotonga ngai mama aza spécialiste ya matongo oyebi kotonga spécialiste ya matongi atonga atala te atonga tala te mama afinga tala te munoko ne boko finga bensanité mama Eliane afinga tala te sikoyo ko ngezo ka musanga nazoba oh me yaza na mbongo ana ndako ana bana ana bakoko nyonso yaza na ngona vie nga naza na ngote pourquoi aza ko s'acharner contre nga pourquoi ko finga ngai pourquoi ko lukanga na ba problème yé pona yeka malgré tout le drapeau ba ko est-ce ba congolais to linga na vraiment solo bota drapeau wana yango nde sangisa biso drapeau Congo e sangisa biso mais ndenge drapeau e sangisa biso boye mutu na mutu aza na ekolo na ye drapeau ezo sangisa biso na Congo to ana baluba na Congo to ana bangala na Congo to ana bandundu na Congo to ana bakongo na Congo toza na bikolo nyonso mele ko sangisa biso za kaka nini drapeau oyo drapeau ka omuto esanini ezo sangisa biso munoko toloba ya lingala yango muto esanini ezo sangisa biso mama Eliane na yebisio mwana mwasi na soi-disant camarade na banda tokabwana na ye mama azalaka na kimia te aza na nyonso ndako voiture mobali bana bakoko hey azanga kaka kimia na ye banda ya koza so ye kovandela nga na salon mwasi ya libala mobimba yaka banda tongo na salon tango noka na salon 20h to bimane na salon soki aye na salon akamati makayabu akamati kamundele akamati soso amemi akilesa mobali pona kolamba alinga kolamba te waka tikana memela ka mobali na ngai soso o so tumbi alamba ka madesu bien tikana memela mobali na ngai ka makayabu oyo yi alamba ka na ye fumbwa bien tikana memela mobali na ngai taba po yi alamba ka nkovi bien azalaki kaka ndenge wana mama Eliane tana made ko vivre na ye mais na yebisio na yeba ki malamu te mama boka bwani yangana nde na ye ko yeba muto ya zande bo siko eloko nini oyo munene nga na bengelo mama Eliane to esko mona mutema mabe na lobi ba congolais en général te na lo baka ba congolais parce que na ye nanga toza ba congolaise po mona mutema mabe ya batu mama na ngai alobi ndenge eza wana ndenge tokabwana ki po albi fa boma kaka business na ngai il faut ka boma musala na nga mama zo sala batu ba voice bi ndenge eza wana bolia ka biloko na ete achaka ba makayabu na salle de bain atoka ba makayabu acha na salle de bain na ye bo asukola makayabu na salle de bain bolia ka biloko na ete soko moni mutu angaki na salon bo pekisa batu bakenda na salon na ete biloko ne wana lambaka bolia yango te bolia biloko na ete bosomba te achaka makabu na salle de bain ngai kutu ne na zawa na kosukisa ye nga na kosukisa ye ndenga azana business wana efo kufa na kolongolelo lendo business wana efo kufa mama bato pe atindelaki ba voice ba bombi pete bazu ba yokisinga balobi yoka mutu bobandaki ne kolia bozomela yoka ninga zokanela musala na yo alobi musala na yo fwe kufa likolo nango mama Eliane nitu akenda Congo nenga akenda Congo wana mama Eliane bapesi sango bapesi nga kasa babi oyebi te nenga akenda Congo wana alobi akendo tika foto na yo na cimetière mama abango akendo kotika foto na cimetière mama abango akokendelo ndako nganga ye yo fosila kaka po ya sepela yo fosila kosila ngwa ya ndenge nini ya nzela molili akokendelo na kwa nganga akokendelo na cimetière ngala yebisi mwa sanga bi mama yo zobanga nini yo za na Jésus Christ de Nazareth te yo zobanga nini mutu akendaka panga nganga leki nzambe te nebisi nga bi ozobanga na yo pamba tika kobanga eloko moko te omoni atake na cimetière oyo azokende eza esika bakufi bato bakufa bana kati ya nkunda oyo bakobima su na nkunda te bazozela jugement Jésus-Christ revient bientôt tango Yesu Masiya koya bakozala juger atake na 10 photos na cimetière
cimetière kuna esika ba wei batu ba wa batu ba kufa ba koma be squelette bankusu basi balia na bango baza na bango dona ba cercueil wane loko eza lisusu te nkusu asa lia bankusu balia batu nyonso o bana kata ba cercueil batikala kaka be squelette ya pamba moi est-ce squelette ding batikala be squelette ko banga te ta motozo lobake na ke boka photo na ye na cimetière kuna et pa ya mama za suna pouvoir te poisa kufa aza na pouvoir moko te na ebisenga bimitika na maboko ya nzambe moni mutu akendaka na ndako ya nganga kosalela mutu kisi amweke mutu na pa kotaka nganga soki pe mutu na kotaka nganga ke bayebani kisi ekozwa ye mutu akotaka nganga te kisi ekozwa ye te kisi ezwaka mutu akotaka bonganga nayebise kobanga te kisi ezwaka mutu akotaka bonganga ebongo siko makayebu wana ya lobi ke baki bachaka wana kati ya nini na salle de bain ali yango kasali yango po anini lokola zaki vraiment sûr alobi ke makayebu penza parce que na salle de bain mais pourquoi bandaki kolia yango c'est que zaki lokoso yango bandaki kolia aleki pourquoi ngabi ko banga te musala o ya ko bebisa ezate ana musala ko bebisa te ko banga eloko moko te musala bebisa ezate ya ko bebisa musala moko te ba client na yo ba ko ya po ye azanzambe te ko sala eloko moko te yango wana nga na ye ko sala émission pona ko talisa mitema ya batu le cœur de l'homme est mauvais mitema ya batu eza mabe makasi faut ko saka très attention batu baza mitema mabe mitema ngo pe nzambe abomba yango nzambe pe lokola bomba mitema makayabu bongo makayabu bazawacha na salle de bain aliango parce que tana yenyo sobana kende ko passer pa ya moninga aliaba makayabu alia bongo yipenze be makayabu achana na salle de bain alia kipona nini pourquoi bandeki kolia seka zala ki lokoso na mokili oya lelo bandeko na ngai il faut savoir choisir ses amis okokozala na mutu bozalaki na bino mutu so bosimbi te bokabwana Lot kutu na neve na Abraham na neve na Lot kutu bakabwanaka ebongo ka bato obokutanika na mboka mundele na poto ki camarade ya 18h ce que simbi te bokabwana na bino sauf que mutu akenda kofinga oya akenda kofinga bokabwani na bino na ki camarade mutu bandi kofinga seka za lâche oya kenda siko ko finga mutu wana siko na batu ba o juge ba lobi o bolingo esila ki ete o seka zeki na posa moninga ndenge nini moninga boye pembeni na ye yazo kanga me kaka soko moni mutu alinga ko bebisa reputation mutu yende mutu mabe so moni mutu bolobanaka na ete abenga batu yo yebite atongaki yo alobaki boye pona yo tala nazana ba bombe alobaki boye pona yo tala kutalobaki boye yo kangai yebaki mutu wana bolingo esilaki te mama na bondela bolingo esila yebaki bolingo esilaki ete tellement azana passe na kati na ye avandi ala mukabi oh nga penza tokabwani ekomi bokabwani ekomi la cauchemar nga penza tokabwani tokabwani oye mbana ngata bana wenge tokabwani ya solo atuye iye atuye awa tokabwani shu ye yo tikali na posa okosuka wapi patie okomi mwana mawae muta simbi mandoki batu na mbula na ete c'est ça bandeko iloko oyo motema mabe baninga ifo kotika ko toucher misala ya baninga eza mabe à chacun son travail okoki ko toucher misala ya baninga te kaka salon de coiffure na baneke ndeko vanda ba osala osuki lelo komi ko mobiliser batu boke na salon wana te batu mayele ba comprendre que aza motema mabe kaka ba makayabu yo bandeko kende rolia na ba mbisi ya kotumba yo komi ko influencer batu bozwa ye te bokende kuna te bolia biloko na ete batu bazo juge ba bien mauvais cœur batu ba juge ba bien za motema mabe pona nini tango bazaki ensemble alobaki teke makayabu bacheka ngona salle de bain ka tango bakaboni motema mabe motema bololo
motema bololo bandeko foko tika motema mabeza malamu te et puis nde tozaka boye na mokili mutu na mutu azana ba racine na ye mutu na mutu sani basukola ye mai ozalaka te pai bakunda motolo na ye ezalaka te mutu nyonso bamakomona na ndako anganga te mutu nyonso babokaka foto na cimetière te mpo na cimetière wana ntango yo okende oboka foto ya moninga yebaki ya mama moninga mpe alali na cimetière wana ntango yo kotika foto ne mpa mama na yo mama moninga mpe akebundisa mama na yo abi nini ye mwana na yo kotika foto ya mwana nga biso mibale to awa na kati ya kunda tobunda bitumba awa tobunda bitumba awa ya molili biso mibale to wana na kati ya kunda tobunda lokola mwana na yo na foto ya mwana na nga nga mpe na awa na kati ya cimetière baby oh na ebisi mwana mwasanga bivanda na yo moni yele kwa ke na foto na cimetière siko mama na bino pelo kwa na cimetière wana tangu mama na bino amoni abingi mama na musabi yo nge kwisa hapa kwisa wana foto ya nani ya mwana nga mwana yeko tikela yo siko ye mwana na yo kwa kotika biso mibale to wana kati ya kunda to bunda awa na kati ya kunda awa place tozali oh laissez les morts enterrer leurs morts. Voilà mama muninga le biso mibale to sani to bunda awa o muninga mama na epaza na cimetière yo kanisi mama no ndaza spécial pour ndo tikela ke ba photo ya bato muninga pe mama za na cimetière muninga pa beleli oya mama mama talanga mwana na yo ba ko tika photo na nga na cimetière mama telemo bunda malgré ba oui bana ba on pouvoir moko te mais quand même salami ka bongo mama telema mama telemo bundela nga bitumbo yo photo na nga yango na cimetière mama ozo mona photo na nga kuna encore pe mama zaka pe lombe moi se baba ndako benga 24 fier aka pe longe elombe mama pa telemi abiyaka to bunda abiso na biso bato ya to ana kati nkunda. Donc motema mabe bandeko conseil na opesa bino eza boye soki bozalaki baninga ekeboka bwani oya zu gauche oya zu droite soki moko aza ko s'encharner na moninga aza ko betaka masola moninga aluka ba camarade ya mutu wana po apanza bango seke ya tikala na posa maza na charisme zana charisme ko moninga lata silence Kabila moninga lata silence Kabila ata charisme ya mama Lidor. Yuza charisme te boye po niko silence te boye po na nini esopa ote esopa makasi vraiment kitoko te ce n'est pas joli ce n'est pas gentil ça te sape ezo sopa yo mutu moza na charisme okutani penza na mutu boloba na te kara moko aleki na gauche moko aleki na droite olakisi ki bo mwasi moyo lokwa na moni yo na opeso mote te na oleka na opona lekso ke okontaka na vie na ngai te mutu osolaka bongo. Mais muto akendaka toujours oyebite atongaka yo alobaka nanga boye kotonge c'est le cas qui déjà et la kisi que oza faible oza toujours na posa muto boka bwana kina ye surtout kina wana nenga ki mundelo oza lâche alors moi si kolinga koza la lâcheté na moninga no mwasi landaka moninga mwasi olobaka mabe pona moninga mwasi osela moninga mwasi ba publicité mabe oza lâche. Voilà le qu'on a dit bino bande ko bola ta silence soko moni mutazo tumbola yo mutazo ba pona yo ko répondre te la tela e silence ya nini ya Joseph Kabila c'est le charisme ya mama Lidor. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalsa kumunanzamba nube chanel bana betu bon bisous, bonne journée, bye bye.